Bonjour, bonjour, na balandi nyonso ya émission na biso Diaspora Debout. Toye kokuta na lisusu na émission na biso deuxième partie. Oyo lobaki. Topesi ban mbote na bandeko nyonso na volonté na bino pe na temps oyo nyonso bozo pesa biso pona kolanda biso. Tobandaka mingi émission na biso na kopesa merci na Nzambe oyo azobatela biso. Na souffle de verso pesa biso. Pendenga komisi biso susu na mokolo ya lelo tozongisa lokumu pe masanzoli epa na ye na kombo na Yesu Kristo. Bambote ebele mingi na bana Congo, des pères et des mères 100% congolais, bambote na bino nyonso besika nyonso bozwami na mokili mobimba. Ngai wa bino Anderson Balapabo, journaliste, analyste oyo na ye liboso pona ko partager na bino lisusu. Tozo senga na bato nyonso oyo bazolanda émission na biso bo partager yango na bandeko mosusu bango pe bazala informer pona makambo ezoleka na mboka na biso. Pe tozo senga na ba oyo nyonso nanu ba s'abonner te na chaîne ya YouTube na biso bo s'abonner massivement, bo s'abonner vraiment, soutien na bino pa na biso izaka ka bino bo s'abonner bo pesa biso makasi bo sunga biso po to salela bino musala malamu pe ba o nyonso bakozala toucher na eloko nyonso komata bango na motema po ba sunga biso tozana posa ya lisungi po to sala musala malamu po to luzwa tanto so ba moyen ya koluka ba information pe ya kobongisa ba émission na biso ba image pe makambo nyonso ezala malamu epana bino. Ya solo lelo toye lisusu pona kosolola makambo mboka na biso ndenge tozoloba des pères et des mères, tous les vrais Congolais toza bomoko pe tozobunda pona mboka na biso. Tokoti na ba sujet na biso ya mokolo ya lelo. Premier sujet ezali dossier ya baisse de prix surgelé oyo gouvernement zwaki décision pona kokitisa biloko kasi ba commerçant ba tosaki yango te. Deuxième sujet na biso ya mokolo ya lelo ezali likambo ya déclaration ya Martin Fayulu na Mozito oyo balobi sur la calendrier électoral. Troisième tokoti na likambo ya IGF ndenge azosala musala na ye pe oyo elandi tokoti na likambo ya contrat minier oyo tobengi ba minere ya mboka na biso, richesse ya mboka na biso bapaya baza kozwa. Après tokolobela makambo mosusu soki ekoya to ekozala bokolanda kaka na mission oyo. Tozongi lisusu pe toza kosenga na ba oyo nanu ba s'abonner te bo s'abonner vraiment na émission na biso to bo s'abonner na chaîne ya YouTube na biso bo s'abonner vraiment toza nango pour ça. Tokoti na premier dossier oyo tobengi dossier ya baisse de prix surgelé oyo gouvernement azwaki décision ya biloko ekita kasi tomona ki ba commerçant ba homme d'affaires to ba opérateur économie batosaki yango te pepe Congolais ke na marché azokuta biloko kaka na même prix. Et sali pasi na pepe Congolais aleli mingi. Kasi nzamba aza nzamba bolingo nde aye kotelemisela biso moto atindeli biso moto moko aya kosunga susu pepe na biloko oyo gouvernement kitisaki prix na prix moko social na prix ya gouvernement ataki ndeko na biso to bengi mwana mboka Junior Kalala. Junior Kalala afandi na Brésil asali business na makambo na ye mingi kuna aza mwana mboka patriote des pères et des mères 100% congolais ne azalaki touché azwi décision aya lokola opérateur économie na mboka na biso aya kote la pepe biloko na prix ya gouvernement na prix moko tobengi prix moko social. Topesi yo bambote tosengi na Nzambe ya lola abatela yo apambola yo azongisela yo ya mingi Junior Kalala
na motema malamu pe bolingo oyo yo zwi pona koya kosunga peuple na kopesa peuple biloko na prix social pe na prix oyo gouvernement alingi. Mwana mboka lobi abandaki deja ba démarche yo bandakala kasi batelaki bakal na ba opérateur économie ya Congo na ba mama na biso ya kala ya Congo balingaki te même ba compagnie bisika batekelaka bango biloko batekela ye ba biloko to bapesa ye bango bakendaka kosomba biloko na prix moko social po na ba compagnie wana na ba société wana bayebi ke bango nde bayaka koyede peuple nde yango bapesaka bango kuna biloko na prix ya malamu na prix moko ya kitoko po bango pe baya kotekela peuple na prix ya malamu. Kasi bango soki bazwi kuna bapesaka bango na ba 3.54 dollars soki ebele 5 dollars kasi bango tango bayaka nango na Congo bango batekaka ngo na ba 40, 45, 50 dollars bazanga mawa yangwana mwana mboka approuvé bango alakisi ba preuve nyonso oyo ye asengeli oyo ye alingi koya koteka na Congo ye ako respecter na prix malamu bakopesa ye kuna ye pe na Congo akoya koteka ngo na prix ya malamu na prix moko social na prix ya gouvernement. Mwana mboka Junior Kalala tosengi na Nzambe apambola yo bana Congo tozala deja kosepela to préparer mabumu na biso kala mingi te biloko ezokota na marché po peuple a consommer yango peuple a sepela peuple abeta maboko peuple akumisa Nzambe ayeba ke président oyo biso topona aza vraiment mwana ya mboka aza na souci ya peuple na ye aza na souci ya mboka na ye ezala malamu. Mboka na biso Congo ekokende liboso balinga te banguna basangana te bo échouer mboka na biso okende liboso peuple congolais ako trouver ezali joie na ye esengo na ye peuple congolais akomona changement na bokonzi oyo ya Fachi Beton oyo aye nango na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo ya solo sango tozalaki nango si babiloko nde yango toyebisi na bino peuple congolais biloko eza deja na kati ya mboka kala mingi te baza kobanda koteka yango na prix ya gouvernement na prix oyo tobengi prix social pe po peuple azwa esengo ya président oyo ye aponaki ya changement ya pouvoir oyo ye na mboka na biso République démocratique du Congo. Vive Fachi Beton nde yango tozosenga biso nyonso bana mboka Congo tozala ini na sima ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que yenda za bénédiction ya mboka na biso yende Nzamba apesi ye bâton ya ko changer histoire ya mboka na biso ya kolongola mboka na biso na pauvreté na souffrance na minyoko na esclavagisme na makambo nyonso ya mabe kotombola mboka na biso yango omoni changement oyo ezoya banguna ya mboka ba ancien opérateur économie ya mboka na biso balingi te changement eya na mboka na biso yango bazotia bakali. Merci toleki na likambo ya Mozito na Martin Fayulu Lamuka na déclaration na bango o bango basali bango ba pesi biso o ezali calendrier électoral na bango selon bango ba pesi calendrier électoral na bango kasi na mibeko ndenge ezokende baza na droite ya kosala calendrier électoral bato oyo baza na droit ya kosala calendrier électoral ezali président ya seni lokola oyo asi akomi maintenant bafandisi ete tozozela makambo nyonso ebonga po bafandisa ye papa na biso Denis Kadima oyo alekaki par
Pour il y a 6 confessions religieuses bapona qui est. Nde tozo zelaba fandisa et tozo zelaba salape o ezali bureau o bako travailler na elongo nde bango bako pesa calendrier électoral nde toyeba ndenge nini maponami ekosalama. Kasi oyo Martin Fayulu Mozito bazo sala eza tobengi yango drogue ya bombe politique o bango bamelaka babandango kala elekeli bango esilisi bango mayele ekomisi bango biloba loba atake bayebi ke baza na droite ya kosala calendrier to ya kopesa calendrier électoral. Mozito aye koloba lisusu ye pepa pona ye député kasi ya ko siéger te parce que libanda ndenge aza libanda azosala musala oyo eleki ya ba député na kati ya Assemblée nationale ndenge aza ko dénoncer na ba mabe ya pouvoir en place eye akolia kaka mbongo ya mboka ata asiéger te akolia yango nde azosenga babakisela ekutu po alia po musala azosala eleki makasi eza ba effet ya bombe bango bazomela bayebi politique te ne ezosala bango ndenge wana to comprendre bombe banda kala bango bazalaka komela yango lelo oyo misala emonani libanda tozosenga na gouvernement bakata kofuta Mozito mbongo lokola aboya ko siéger bakata makambo ya mbongo bafuta ili susu te e ba longola ye na kati ya ba député ya mboka na biso bakata kofuta ye biso to sengi yango bongo balongola immunité na ye ya ki député national baluka moto mosusu batelemisa oyo akobanda ko siéger na place ya Mozito. En tout cas gouvernement zwa makambo au sérieux okata Mozito olongo bolongola immunité na ye ya ki député. Merci toleki na yango tokomi na o ezali problème ya IGF na musala ne azoko sala nde akendaki na compagnie otobengi ya compagnie ya Somika nde akendaki ko découvrir contrat moko esinyama kuna na compagnie o ya Somika contrat yango esinyamaka na 2015 contrat wana ezali contrat ya 23 ans na kati ya contrat wana eza 6 compagnie oyo baza na kati ya contrat oyo basinyaka ngo avec Albert Yuma mais contrat oyo ezalaki nini na ba témoin ya FNB to ya Banque mondiale batikala kozala te bayebi makambo ya contrat oyo te na kati ya contrat oyo biso peuple congolais to compagnie na biso G Camille bazalaki ko gagner kaka 10 millions oyo bango bazalaki ko gagner to bango bazwaki kasi ba compagnie oyo 6 na compagnie moko ezalaki ko gagner plus de 3 milliards point 500 millions dollars américains mais biso tozwaka kaka 10 millions mais bango bazwaka 3 milliards point 500 millions dollars américains eza passé mais merci na IGF na musala munene oyo sali pona kokata contrat oyo contrat mosusu na kati ya compagnie oyo ya TGA IGF akutaki TGA bazalaki na budget na kati ya kesi na bango 3 millions kasi IGF amatisi yango e mati e komiti pardon eza TGA te eza Fourner compagnie ya Fourner 3 millions 500
oyo ezalaki na caisse kasi ye amatisi yango ekomi na 57 millions dollars américains na kati ya caisse na bango. En tout cas, to féliciter likambo oyo IGF asali na kati ya compagnie oyo ya Forner. 3 millions à 57 millions. Na kati ya compagnie oyo to bengi ya TGA nde IGF azongisi mbongo oyo to bengi mbongo yango ezalaki oyo ezalaki na prix ya 1 milliard 250 millions dollars américains. Mbongo ezongi na kati ya caisse ya TGA oyo ekoki kosunga babongisa banzela minda courant na bakartio ezate kosilisa banzela nanu esilaki te kosala makambo ya malonga po mboka na biso ekende liboso. En tout cas, to saluer misala oyo ya IGF azosala, nzamba pambola ye, nzambe asunga ye, nzambe azala na ye, nzambe aede ye po akende liboso. Tokoti na oyo ezali affaire mine likamba kokamwa eza na ba territoire ya mboka na biso na este oyo ba étranger bazo sala bazo yiba richesse na biso kasi balingi te baya ko cheke bango. Délégation au gouvernement tindaki ya Albert Yuma na ministre ya provincial ya mine bakendaki po ba cheke mais ba chinois baboyi bango bakota ba participer to ba cheke ba yeba musala nino bango bazo sala makasi o ba chinois bazwango wapi e nani yango aza sima ya ba chinois oyo nde yango tozo senga na gouvernement a agir na kati ya likambo oyo pona kokata likambo oyo esila na mboka na biso richesse ya Congo biso moko peuple congolais il faut to profiter na yango toboyi bapaya ba profiter na richesse ya mboka na biso. Ba chinois bakoki kozala na autorité te likolo ya mboka na biso to ya komonela biso parce que président asi akataki pe anilaki ba contrat mine nyonso na bapaya po babandela ba contrat ezala ba contrat moko ya gagnant yangwana il faut nyonso ezala contrôler nyonso il faut ezala na contrôle ya gouvernement ya mboka na biso to ya ministre ya mine oyo batali makambo oyo soki ba chinois bakomi na autorité pe pouvoir ya kokanga to ya ko empêcher ba ministre provincial to na Albert Yuma bakende ko cheke bango ekomi problème mosusu na mboka na biso. Nde yango tozo senga na peuple congolais tozala ini biso nyonso sima ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Topesi ba merci na balani nyonso ya émission na biso Diaspora Debout. Tokomi na suka bo s'abonner massivement pe mboka na biso ekende liboso. Mboka ya papa na biso Aidina Abala oyo azali père ya réveil ya mboka na biso pe papa Etienne Tshisekedi oyo azali super héros national